biso. Awa nde biso. Awa biso. Awa biso. Awa biso. Aqui somos nós. Awa biso. Aqui somos nós. Awa biso. Parmi tous les 4 coins. Tokos. Boulon des Andes Koto. Awa biso. Bien, bonjour, bonsoir, Jambo, Mbote, na balandi nyonso ya émission Oyo, Awa Biso, na pesibino nyonso Mbote, ça dépend de l'heure que vous aurez l'occasion de suivre cette émission. Awa Biso, qui est toujours présenté par Georges Chimba, autrement dit Miss Girl artiste. Quant à nous, je peux que dire, le Bénézer, le Seigneur nous a protégés parce que le Seigneur a voulu que nous soyons sélectionnés parmi les vivants. Et Beleba Beli, et Beleba Koufi, Bakote, Makama Loling, Nzamba Bateli, Bombi biso équipe mbaya awa biso pour nous servir nous kosala nous sala ya kitoko ndenge kabolingaka et on bi merci Seigneur Jésus-Christ le très haut na pesi na ba partenaire nyonso ya émission Oyo Mbote na pesi bongo Mbote na mon frère Beni Ibai chrétien bosseur tozana sur le plateau de awa biso na pesi pe Mbote na notre frère Yannick Misoko na pesi pe Mbote bongo na équipe technique na biso nyonso na pesi Mbote na ba partenaire sur émission Awa Biso. Bonaventure Mafuta en direct de Villa de Viana. Merci, je suis vraiment reconnaissant. Ceux qui bozo mon angana ba Dolce Gabbana parce que Bonaventure Mafuta ensemble ramba Viana pesi Mbote Sikazali les millionnaires. C'est-à-dire nzamba otinda Corbeau na zamba et lokola prophète Eli pour que baya osunga émission Awa Biso. En tout cas na pesi ba partenaire na Ngatumbote. Wana namoni le boss Jonathan Pongo Aigle vraiment pour nos accessoires nyonso ya mituka ba pièces nyonso de rechange bobenga le boss Jonathan Pongo ensemble ramba bien ba marque nyonso ya ba moteur au cacha au nini nyonso en tout cas ce bobengi le boss Jonathan bozala vraiment décider merci Pelisusu na Charlie Luboya grand prêtre en direct il y a français merci Lisusu bongo na l'intouchable Edo Muzamba et grand merci aussi na Skito Leader à bientôt nous serons là-bas à Kinshasa il y a quelques nouvelles il y a que Papa Takinga, notre ancêtre Papa Takinga, Azolela, actrice naïe, na kombo ya Gisèle Makita, qui vient de nous laisser encore l'équipe Onyoso, ya Awa Biso. Nous vous présentons que nos sincères condoléances, famille, artistes et comédiens, Bongo, Makita, ya Gisèle, il y a aussi Marlène Kayongo, qui vient aussi de perdre sa maman, en tout cas, Marlène, Nzamba Peso Makasi, Nzamba Pesabino Makasi, et que Molimo ya maman epema na Kimia. Donc le 24 de juin, 24 juin, nous serons tous là-bas dans le stade des Martyrs avec Ferrego la Jésus des Nuances. On a tout la bonne musique avec Jésus des Nuances dans Jet Set Mobimba. Et il y a aussi Gali Garvel, toujours en de Kinshasa, qui nous signale aussi les 17 mai, tout Lemba, Bananion sur Lemba. Bako zana concert wana ya GD na terrain ya GD Gali et les Galilées même si les Galilées de Luanda to Galilée ya Kinshasa bazanyo sona na terrain il y a GD il y a aussi notre grand frère Mokwa Bongo Félix Oazé quoi qui nous signale aussi que le 14 de 7 mois le 14 mai nous allons à village chez Temba Cultura Pays Vimobimba avec Félix Oazé quoi. Alors c'est ce plateau aujourd'hui je suis avec Clay Sika Papa Sika pour faire Anzambe niveau mona déjà la publication on et tout mais un peu solo là sur la réalité il y a Mboka ya Turquie
comment ça évolue, comment une réalité ce qui s'est passé kuna bande kona biso bazo kufa mingi raison nini ça peut bakati ça pourquoi bakati ça et puis réalité ngo c'est passé ndenge nini bazo kufa pourquoi mso bazo réclamer que souffrance c'est trop na Turquie. C'est avec Clay Lukai qu'on va essayer de partager, mais avant tout de lui passer la parole, je vous propose d'abord l'extrait de cette publicité et puis on revient pour la suite de notre émission Awa Biso. Merci l'ingénieur de Game Ngoma. Olha, Rubi Visão Comercial em serviço, bem localizado na cidade da China. Todo tipo de visores. Estamos com todo o material. Vocês conhecem na cidade da China. Número 27 é o número da loja. Do Rubi Visores. É lá onde está a tua solução. Estamos bem localizados em Angola, Luanda, capital. Fica distraído do seu país. Temos uma área técnica impecável. Atenção, impecável. Para todo tipo de trabalho de visores. Anti-choque. Fica atento agora. Pode deixar cair o telefone. O visor comercial e serviço. Temos aqui tua máquina anti-choque de qualidade. Até com martelo. Ai, isso já está doendo. Bem localizado na cidade da China. Todo tipo de visores. Ou no nosso terminal é 924 77 91 95. Se querem dar nos concorrência, vem no Golfo 2. Temos o seguinte terminal: 93901 0048. Na Rubi Visores. Nosso sucesso no trabalho. Atenção! Très bien. Alors, quand on a la publicité, en tout cas, il y a Rubi Visor. Alors, peut savoir solution est bien pour na téléphone nabiso bobenga Rubi Visor, boke penach congolaise et pas ya sisa les matadiens pour na téléphone nabino ya Android. Na pesi pembote bongo déjà na le formateur de boss ya Nikonkai na pesi pembote na Blaise Kaba, les passeports rouges, ça m'a bien. Blaise Kaba, je profite aussi de vous saluer là où vous êtes le boss. Na pesipe sous mbote nangai et pas ya kulut nangai Mogondo Che Guevara Tozaranae prochainement sur ce plateau de Awa Biso. Azana Stemai Lukai aussi Kasika, c'est avec lui que to sur la réalité ni na ote kolobawana avant que na publicité, ça dit na pesi ba tout bolanda biso déjà mbote, ça dit beaucoup koto pour maelo tozo ba kisara chaque jour na Awa Biso. Donc tozana 1000 idées. C'est Siko to bimis na biso na ka 5, to exploiter na ka 5. Ça titre comme Madana ba 10, c'est que Awa Biso to comme ba niveau mususu. Merci à mon grand frère l'artiste Mogondo Che Guevara. Vous en êtes prochainement sur ce plateau. Merci aussi à Akapro, Arnaud Akapro. Merci Soza derrière la caméra, mamba bien à la cas. Merci P déjà na banderonio so ya Viana, l'ingénieur Innocent Mafuta Motopamba. C'est-à-dire là na Stema ina plateau to mekampe reçoit nos réalités. Il y a Turquie, il y a Mboka Bapaya. Bonjour Stema. Oh, bonjour artiste Misgel. Boni. Ouais, ça va. Ah. Oui, na so to bi comme Stema, ina Stema qui ne correspond quoi. Vraiment, izaka kumilinga. Parce que pour que tu éducation, moi, puis ça biso. Ok. Na kumilinga, au début pour jeune. Ok. Il faut aussi maman dîner bien. Faut pour la maman foutre bien mon parfum. Pour nous la paix un peu présentable quoi. Donc voilà. Izaka kumilinga na grâce à Nzambi. Les ça la que tous ala otoza quoi. Na mota otiki Angola est compliqué na ngoyo te pour na roya ba tsali mwanzela. Non, y a pas de souci angolaisa mboka oto ya ka déjà. Ok. Peut tu ebi barrêter na ondine c'est pas ça cas donc y a pas de souci. Angolaisa juste ka ki yebaka ne ko se justifier na langue. Ok. Et puis voilà. Nous sur les canons on a facilité. Très bien, ça plaisir na biso to yambi na plateau o ya biso, c'est la première fois. Alors on aura besoin de savoir un peu sur réalité aux base à l'issue na biso to bengela yolelo. Vous savez combien de temps déjà na mboka Turquie? Ma Turquie na sali 4 ans et demi. 4 ans et demi. Ouais. OK. Na sali 4 ans et demi. Na longwa Turquie na longwa ka Angola na
2019. 2019. Ouais, ti na micho tout bara talanga tout l'équipe na Turquie. OK. Ouais, donc c'est oyebi pena mboka bien. Ouais, na yebi pena mboka. Ya solo. Na yebi pena mboka, mais ça bat musu ba yebi kolekanga. OK. Mais nga na temps na sali, na yebi pena mboka parce que ça bat musu ba yapi avant nga. Donc musu ba yapi après nga. OK. Donc na koyiba ata pena ata biso na ngola pe ko va na ngola. Okoyiba mboka nyonso te. OK. Ba parti musu pe oza pe ko kenda pete. Movanda na ngola. Donc c'est ça. Na yebi mboka mais na yebi mboka nyonso te. Na oza limité singa fana ces informations pas mutu mususu. Voilà. Pona mimanga. To na luka mutu ayebi loko boye pona aider nga quoi. Donc suna bi na yebi mboka tout ce qui na kosi. Na yebi mboka, na yebi réalité des choses ndenge ne le kaka. Mais na yebi makambo nyonso te. OK. Parce que mutu nyonso na vie ayeba makambo nyonso te. Wana foza ka nzambe. Vraiment. Donc nzamba tila biso ba point moko ya vie. Mutu ko sala makambo nyonso ko ayo moko te. Vraiment. Tu comprends maintenant qu'ils ont représenté Mboka bien habillé. Depuis le début, laisse tomber. En fait, bilama na Turquie, ils ont rendu ko yeba ko pona. Voilà. Ko lingango pe. Pe ko yeba olata. Parce que kolata bien, ils ont kolata cherté. OK. Surtout na conseiller mingi ba ninga nga ba jeune, ba tantine, ba tonton. Pour na kozala bien na vie, ils ont kolata cherté. Okoza na $50. Ba tumususu ba akoza na $50 pepi basket à 50. C'est un moyen na. OK. Mais le tel que non na misusu na charge mo quelconque qu'il faut assumer. Donc du coup, akoza na $50, $50 ni les abefana na partageons dans deux parties. Voilà. Na so même sous jean à $25. Voilà. Na so maman t-shirt à $25. OK. Pour ne sala ngama bien. Et dépend na ba moyen. Ba tumuso akoza peine à 50 habiti ngali ngana maman lo mo boya kilo. Voilà. Alors, ma sous t-shirt n'est pas 50, soit jaquette n'est 50. Donc, il dépend de na moyen, na façon moutazaleli. Dans ce dernier moutomi ligne là quoi. Voilà, parce que surtout aux arabes en vie moroté. Voilà. Aux anons s'aperté, aux arabes playboy, aux anons bien, on l'a gagné, on l'a bien. En fait, na profession on comprend déjà, nous classé déjà. Na profession on a coiffé, ils coiffure, nous a coiffure à la base. Voilà. Donc, oui, quand biso coiffure ça appelle ma figure de style. Faut la taper bien parce que nous coûte en abatou. Les appels comme il y en a tout à l'heure. Voilà. Et vous appelez un mouton sous à 50 mais ça a mis ça là été. OK. Donc là depuis à la base na linga pena ko la ta bien, na linga ko zala bien. Et on m'a na zaba boy na ba disparaître donc. Vous en ça perte mais on mérite de barra ndé yo mo la tu on a tout comprendre que ou la t-shirt ou la tika ndé, ou la pose à propre. Bon. Na ninga mboka bilambe za niveau par niveau. OK. Les gens batu msupe bayaka asumi pe blouson pe ya $100. Ba master baza na mboka baebi. Batu msupe bayaka na mboka pe blouson fay. Ba master msupe baza na balata bien a pe basket à $50. OK. Et tu na massa na mo reste bouteille. Mais ça tonton wana aza vraiment un bon tonton. Ala ta bien. Au senti so bota mo ane boso maneti bilamba moi bena ki yo sumi sur t-shirt moi 30 na sentir $20 te afana son barrage chemise mo ya 50 voilà tonton yo vous avez neni donc ba master belé bala ta bien na Istanbul baza o ngamo pena bikiti o ba play surtout salon ande ko sala. OK. Ba play pena bande ko ya ba Gaël Mobutu bazaki wana. OK. Gaël Mobutu ba KBG batoyo ba chef de guerre bazawana. OK. Ya bala tarabien ba Crispin Dembélé namona bina mo ba tebele ba nenga ba dezo héritier wata pasa ki wana tabinga ko coiffeur nzambe. Ouais, héritier Goga voilà. Pasi wana utaka pa mère na mo Belinda Lombe na Grâce Masikini. OK. La plus petite naé et moi tozara déjà famille en la vie le collectif respect na komi kiti sezate. Voilà. Donc na vie soza respect oui, qu'on respecte batu bele ba fongolo ba porte quel que soit grandeur na yo, quel que soit façon non, quel que soit musala na yo. OK. Et ko ça mutu muso ayebi musala mais aza mal éduqué. Moni ayeba ko aborder ba clienté. OK. Donc nga nazo grâce mo bonné na so la bien. Na buda batuté dans Istanbul, naza na mutu mo tenga zani na rankina ba ke jena nga linga yete non. Voilà. Azate. Yo moni nga na Istanbul na kata batu bele, na kata ba Goga. Parce que héritier, et l'on a ces plans héritier watanabe, wataza abordable. Voilà. Héritier beaucoup tani boué. A pesio makambo soit à mimi on enlève le mot ba comprendre que yonde. OK.
mais bozana bino na yiti les beaux valoriser ba voilà mais bozana bino na yiti ngana to kutana kito ba pesinga pasi wana ikata guga suki asepeli nanga amunanga kinaza humble beau propre abinanga yo bandale loko momo kwa fera yesu ota bisanga yo funa mimo partout ngamoni na bete guga noya OK sanga yo funa mimo partout to snapa ça ba image ça langa bien asimana ba vina nga bakota nakata pena ba boss ebele nazo pena grâce isika onzamba apambula batu ya batu suki OK na Istanbul nga pena na bénéficiaire nanokata na salon mo munene ya propre nanokata na masa nga Jires Kazi OK et puis tozani na mboka limo na Suisse donc na yamba pena ba play ebele nanokata vina nga mo Angelos les boss pena nga na suka te suki na suka mo na fay mo na $200 OK apesio niveau atiki no sanga da bien nakata ba Jires Kimbo ya ba Kylian Mbappé OK mutelanga pasi wani zaka Maître Goyo na utaka kusumba bilamba parce que biso tuzaka pena timing te robima pour biso bata salon et singa fozala vraiment permanent pour na ba client voilà mais na yibe mo espace mo boy na bina beta matuna continuer bon ba plan ba mo ba nouveauté ningizana après le quota c'était mauzak mais c'était maintenant zamo likolo abinanga na poka photo kuta no fo ikata millionnaire mo suki na bia po mi ate mete na poka pa memanga kuna na kati millionnaire suki papa pe sili millionnaire apesinga $1000 atuninga yo okateka ye mo na kateka ye na kati na mwana ye OK atuninga problème ni ozana ngo atuninga sali combien plutôt ne c'était esika jogo ngana posana kati ya mai abinanga ukati mai pani wana talent ukati bona bien bubu ese jogo ngafuna kati ka mai abi ukati mai te atuninga ukati mai ngosinga ko ese jogo singa ba 900 otibona pocha pesinga $1000 donc ça nga déjà mais biso ukati sa te ya bisa nga ukati sa te ça nga déjà bien donc voilà ezaka grâce nzambe na kati pina batutu baseda kapo ba masana nga bayaka seda kapo Suriname bayaka Istanbul bakata achenga donc mission to munene soka ye baluka kanga parce que na garçon mo bena social na bi ko grand frère pour bi ko bien voilà au grand frère au motubu aux anga clienté na kati ba vina nga ebele batambongo ba vina nga ba nièce makiadi okati suki apiso ayaka ta suki 3 fois semaine papa na Jonathan voilà okati nièce makiadi papa na Jonathan na peso mbote okati suki lola peso 500 ako bengo suki okati passer suki lundi a peso 500 mercredi 500 a bengo su ya vendre la peso 500 donc akabaka fort vewana vina nga nièce makiadi papa na Jonathan donc toi tu m'as fiche d'annonce il y a émission oyo lelo batebele ba beninga ba comprendre yité on a nani sous musicien et puis toyokyo awa des professeurs à quoi faire vous avez fier peine vous avez quoi faire musalana lo na bisa baya so za quoi faire il faut tsala mutu na okinza il faut pas mbulanga musala to nigija ba buloti voilà quoi faire za cop moko surtout za beau garçon za propre biso boulot OK liboso nzamba otiko te muna coiffure et créer une relation ngana muna ba masebili bakanga bona bakasho te manuka taka suki babimise bakenda akataka suki ngai luku sala ngati na za lelo bu apa grâce nzambe yaka coiffure na ngolelo kusanga kinazo ba mikanda mambo tutu ya coiffure na commune Istanbul na ju salon na côté esprit na osinga merci mingi na masa nga voyant kumu ezaba ninga misu na vie la sala pont pour nous leka ngala kuma Istanbul na zana logo te na poche ni ta 10 euros akuma masa nga zonga tanga na palin aidanga fort abisanga ya salon yango yo na ebitala na yo na ebi ko kanga staff Istanbul na l'équipe ba coiffeur no sauté mais na za coiffeur oyo ba coiffeur ba ebi système ya zalaka so yi pa na ngo oza vraiment décidé masa na créer nga pona na salon na vanda na imposa ngalo le bosser sala nga so na komi na salon ba pesa nga no fungola parce que na la salon courage na ya salon tongo na komi salon tongo nga salon te za ba cliente ata ba to bazati na ba ka ko gérer nandima kapasi wana parce que salon za facilité surtout ceux qui na salon mo boy ezana osika ezana ba clientèle te salon sika pour na pino ou ba to ba confirmer ko kata bien zo ka vraiment ta voilà donc c'est ngata ngozo kata muninga obiki ona kata epona mbala sima ya lisusu kati bien ozipe na ta na yo
parce que ceux qui attendent mutu senti pena kokati bien asepeli apesi mbongo so baza mutu malamu mpe abakiseli osuma quelque chose vraiment pa ye wana oyo akende wana ayeli osu mutu mosusu voilà bakomokende bato bakomoya ti osa sorti donc masa na nga voyant nkumu merci pour tout donc so naza oyo naza lelo eza mpona yo donc olekisaka ngai tayaka nga na nzela moboye avanda awa esala yo donc en tout cas vraiment merci pour la reconnaissance na pesi bakwa faire tout mbote il y a pas de saut métier comme on dit mobali oaza mobali ayogela musala sonité et bandeli nyonso ezalaka pasi bato bakendaka mpe na ndenge ya bacritique tala ye mwa coiffeur moko boye ngai lelo nakoloba mpona bacoiffeur ye so ma technicien moko boye bacoiffeur ebele baa bapatron coiffure eza eloko moko osanga nango te papa moto alongola yaka chapeau ezalaka kaka coiffeur biso mpe mare akosimba motu banini me aboye pete ekosimanga motu nanga te motu na ngai sacré donc coiffeur bacollègue nanga tout voilà nayebi ke bagan mpo ete mpe bakombo baza bavie na nga bayiga ekote baza bavie na nga bael pabito qui coiffe avec sourire baza donc vie beaucoup le saboulou la besi coiffeur na mbote Adolphe Madouma meilleur coiffeur Adolphe Madouma na bavia na wana na pesi mbote na pesi pe mbote et pas ya malgré tout coopérer Elite Ambwe 10 000 aspects na pesi mbote et si Rosali salara boulot on a bien et salara bien alors exactement et le côté to bengela ki onango to ngeto e ben peu moins réalité ya mboka Turquie omoni en 2019 dans yo déplacé au Angola ils avaient déjà l'opération Richgard raison nini o esalaki o décider au Angola pour que ne pas Turquie pour ka batu tout bando que ne Turquie bando bien on a dit à l'époque en fait ngai de natinga linga poto voilà linga poto linga kina ki Turquie pour découvrir parce que c'est qui mon peuple mo ba jeune tout bando okende déjà voilà donc on a ben non faut na comment na ba nini za ko se passer parce que si on a payé ma visa ba Schengen est comme un peu compliqué voilà au métier ici de bus de hôtel saka Turquie yango c'est là qui na nga Turquie top na komi kuna et puis voilà au komi kuna réalité za nini to kaka kuna na Turquie yango kopeza ba bouton ça dit ezani nde baloba que non cop kuna pa ba ya tezaka fo cha ba bouton non na Turquie cop zo dépend de na mutu les gens en masse musu batanga kuna ba appelle ba cop bien ba vina mo bazana batanga basala pe ba bula bien ba masse musu basala ba bula bien cop ba bouton za cop o eza permanent za cop ba bouton te to na musala mo to benga ngo kuna to benga ngo chabu OK donc eza musala pona mutu nyonso parce que na candidat eza juste que so komi eza juste temporaire n'attend komi ozo tellement quelque chose où s'en sortir quoi. Voilà donc après yo mosko ya ko développer makamona ndenge na yo OK ba msupa za la bani na musala na atiki kotina musala mususu aso kanyuma quelque chose na yaso bibilamba na motina pa bande koni na Afrique ba tekelie bazonse lembongo soit bande koni na Afrique ba tindi lembongo ya sombela bango azongo simbongo ba msusu pe soki mama kokizali akosa pe cargo na ye OK cargo na ye batu ba tsaka ba biloka ba Afrique par-ci par-là et kindaka voilà msusu pe so pas appel na mama moyenne asali agence de asali babenga ngoni asali comment ça s'appelle asali agence na de voyage avec ba billet par ligne msusu pe mon asali moi elo on est mon boy batu ba ozo ba mbongo ba biloko mabongo donc il dépend na mutu. Alors, ce qui est chose qui mille ya okatisa. Oboya kokatisa pourquoi ce bobi a okolinga poto. Bon, nga pena Istanbul na kende pour okatisa ti. Istanbul na kende pena pour okatisa limba. Tinga Istanbul na kende ko lukalar. Ce qui nzama pambuli nga pena baso na sana ngoni. Gene pena ko lukalar na baso na sana ngoni. Nga pena za vraie réalité pour nga na bi parce que na kuta ba master bili ba kenda ba pena ba Paris. Donc na tana personne na tsara pe face nga pena kende menga kene Istanbul pour lukalar pour na belo ni no sana ngo et on a zaki trop concentré ba master bili ba binga na kenda barte OK na kenda ba boîte te boulot parler moi ta va chasser même maloba va chasser même maloba boulot parler donc apena banda ki donc apena Istanbul na lamuki na tongo na sukuli na tiba stima ina nga mamutu na koti sando ni na koti bongo tiba soir au mona nga na barte na kenda barte na kenda place msuti na gipena discipliné na mambo na kosala parce que vie eza na ba discipline nango surtout biso ba jeune bambo ko libana to luka to kenda o sote discipline to réussir
mais ça plus facilité parce que na temps na koma kisika na beta pe ba makolo ya ngai parce que Istanbul transport za na ngolote mais tellement zaki na posa na kangano bala na balarti voilà na bina beta na ngoka bakati kati na bimati na salon na bomba bomba ma balar mais tant nzama mo pesa ma stabilité aux UP Tarsi petit yoti na boulot so possible boulot retard aux UP Tarsi yo na yo palin donc c'est ça nga pena Istanbul na kende pour no kata limba te so mais réalité ce que yo kata limba ezana ondengeni eta so non nettement parti wana yo kata limba on la baba ya tu bakata mai ba soldat ba guerrier bo kufa ce que féliciter bondé ba master ba kufa eza vraiment passé na opesa bango torti parce que ça ba condition sous que dans temps sous oyo pour nous retenir na voyage moins cher ba tchesu ba dingi on ande to kaka tenzela ma eza fa pour nous retenir nzela montant sous ya bateau pena normal il faut pesa prix tenzela na nzela mu illégal eza na l'état ebima mwana te okati wa mai wana biso ne tant que ba courage tant que to luka chemin de la gloire en tout cas ça ba mai ba masa to bakata mai baza bazoba te donc aluka vinaye soit azaki batu musu mona na lara batu bakata ba mai wana bakata ba mai te kapona kimba c'est papa batu musu pena mona na poche ni pana $10,000 mais ameka ba visa na ndenga mboka zuite na matana ngati ya kote na kopa limba ta na kati mais amuta pasité mamoni kakata mai ese mamoni tazanga mbongo mamoni na lona kata limba ba 2 minutes bakata ba mai jino kapogacha kata mai ese jino kapogacha akuzanga nakana misa munene ba glow elang bakata limba ba rafine tumbu bakata limba omona ba glodi jubek bakata ba mai ba malko java malko venture 00 formula kata mai ba masana ba points da bouze guerrier soldat kata mai masana nga elegance qui quoi qui mikise Schengen kata mai batu ba ebele bakata ba mai wana eza ki yuma te eza juste que emsona ba mboko simite ayi na ebo akuta na kopa mai na tsana mutu mapeta katisi donc il dépendre na mutu ndenge ni na lingeli mamuniza lela nzela okatsa mai za nzela moko illégal l'état iba makambo wana te eza na bato basala makambo wana tokotanga bakomona bango te mpona kogarder image parce que baza ba frère oyo bayedaka biso donc bamasa to bakatsa ba mai boza vraiment basoldat eza kiyuma te surtout toluka vie ata mpe bamasa bake banzela ba Brésil bango mpe baluka ba vie na bango la vie est comme en un certain temps il faut sacrifier pour gagner gloire mon beau donc nyo c'est ça kabuzo baté désolé normalement surtout batika biso nzela mai ça fait mal et ça qui pour un sentiment na bango te ki kufa avec nenga keboye akoma mais ambiska de commune nzela de père de moninga donc ça fait mal vie na Turquie et zandeni est-ce que ça cher quelles sont les réalités est-ce que tango comme en mboka Turquie pour nous vivre bien ils ont la procédure qu'ils ont mis candidat tu vois qu'on va appeler ça nationalité T à tout botikuna nationalité zaraté alors quelles sont les procédures pour vivre bien en Turquie bon en fait on a encouragé tout balinga ba Turquie maintenant komaki nakutana na massa na nga kozonga na aéroport voyant kumu ebisinga ya il faut traiter mukanda abinga na kata doki on a regretté fort abinga fozo mukanda baza mikanda na bon peut appeler ça rabat oui on est nango pona mututu ozana visa na yo ils en cours parce que visa à Turquie ba kopesa 3 mois mais ba séjour est dépendant na immigration pas au commun OK ba kopesa visa 3 mois mais au commun immigration ba pesa 15 jours soit 3 semaines na 3 semaines wana ce que dépend na yo au traiter mukanda ou pas na ce qu'il faut profiter na 15 jours ba pesa na immigration wana pour no bana déjà ba procédure na yo de ba pimela na bango mututi. Et comme on a tellement un peu compliqué pour nos hommes, mais comme on a tellement fait ça ouvert, on ne peut pas continuer mes canaux. Surtout si ça n'est pas monté bien. Parce qu'il va ventir, il va comme un billet. On dit souvent que les Congolais, ceux qui ont dit à maîtriser déjà le comment boy. Et moi, je vais billet, je vais saler confiance, à où ça peut ventir. Mais ngai, le long on a séparé la cana. Na ba Congolais baza honnête, moi ça na moi zana, Hussein Saidi, gouverneur Mboka. Gouverneur Mboka auditeur abingsa fi baté bilé na Turquie ba beta donc moi ça na pena ton komaki asina sali confiance donc mukanda nanga tout yim te sala ngam c'est Saidi donc yo mukanda ya ba Turquie ban ti nazo mukanda ba Turquie nazo carte de séjour ah OK ouais nazo na carte ba délai à combien de temps ça na délai 1 an OK après il faut renouveler en haut après il faut renouveler ça dit, dans 4 ans, nous en avons 4.
94 voilà. 94. OK. Donc bama surtout balinga ba Istanbul so komi soko zano na posa okatsa maite. Zo mukanda. Sopoza na posa okatsa mai zo mukanda parce que soki visa na esili comme le compliqué pour na tambola. Moni parce que mbila komi ko contrôler trop. Attends libosi zaki nango pepele. Boli ka bino mbila na okangane mimi ba bandibu. Ba pakistanais ba syrien. OK. Mais ba comprendre que laisser aller quand même trop biso ba non pe to linga liberté. OK. Mais que ça n'importe quoi donc yombila comme ko contrôler mututu. Yongo senga suzana dokino tambola pepele o ça cop bien. Donc siko na comportement négatif nini za na ba noir au ba na Turquie. Bon et to bandit ba congolais, ba angolais, ba ni bon biso tu vois que comportement mo bizarre oui c'est ngaka na que non so isa ke ba refiler parce que trop c'est trop quoi. Biso ba congolais elonga na koloba congolais akukaka maîtrise à vite. On est congolais sur l'accès bonté. L'accès boulamo tikele ba porte tout ouvert a commencé n'importe quoi. OK. Alors yana ba na vie ça ezaka discipline parce que tant mboka ebebaka yo yebate tikiza mboka na biso ki tiki tokenda kuna soit to katimai soit to pour la cop soit to pour lukala na yo osa maramu na yo. Donc ama ça misusu ba congolais baza pena vraiment distrait na babar na baboisi désolé pour bato basala babar mutu chaque chose à son temps. Voilà. Comme appelle un temps on peut qu'on se divertir parce que vous avez un peu stressé on se côté puis moi l'armoire bien qui non qu'on se divertir. Mais on a senga baya mimi na Turquie vous a constaté faut bomba kala parce que na minti o baya belé ba la fort ceux qui na yebaka ceux qui na kata na ngamai parce que ba tumsuki ba kata même ba sauver ba tumsuki ba kati pété bazana ma ba maja quoi. Donc ma conseil na roloba so komi Turquie voilà yebelo oni okoluka. Papa Sika, est-ce que par rapport à ndenge biso toyo karamo ba masolo mususu ba jona ndeti ya ba kuluna ba bitumba na ba kuluna pena ba nini quoi ya be kiri tout monde ba vidéo mo bo circuler na ba réseaux sociaux que ba noa ba zo bunda pena be kiri mo bo épée est-ce que ils ont vraiment solo bon on na roloba on ba yanki parce que ngana kata ba tutu nga za fikiri de style moni akata ba mettre kata ba no ba okani la ngate mina kolobo mabina botu mutu tazana conscience na ye moni eti nga na bona biki nga na quoi faire na mbuku fa comme ça na quoi faire voilà mutu akoza mettre même sur na katine même sur na melo mobo on comme na mboka sika il faut s'intégrer dans le mobo donc pour le mettre mutu tazana fikiri de style na ye moni mutu tayebi loko ni na koluka donc mutu mususu ko pesa conseil na TVT moni toza batu na bato bazoka mamona ndenge na bango parce que ndi bato la biso boza na bato musuku ba banda ba kufinga bato musuku ba banda ba critique c'était mayana comment ça l'émission amona enani bilambala tipi on a bien parce que na tibuyi ba yebeli ba yebaka mais oyo ozwate oyo ezate moni ezala ngome toza mingi te. OK. Donc pour le mettre désolé. On a pris bana image. Ouais. Mais qui est là tu bien. Ouais. Parce que tu es bien pris na mbuga na ta bien. OK. C'était moi luga usika ko faire ndami na ta bien. On a qui na bina boulot na c'était moi nga qui na boulot boy. Lakini na bina surtout na temps pointable na blouson pe na mbata pour basket. Donc on a juste parenthèse. En fait, bah moi ça ya ba kulu na moi je suis vraiment désolé. Tout ce qui passe parce que nga kata ba tutu na ko diké mututé. Il y a quoi que non c'est vrai que ba jona ndeti petit. Oui ba jana ezaranango. Ezaranango bitumba. Misupe zaraneni. Omilanga la. Na luka kayo. Skotema na luka to na zo te na tika na merde na yo. Je na kuta na pété mamoko. Ye peso okoki ko maîtriser ngati atubani bitumba. Omoni on les a des personnes les anormales. On les a des personnes les anormales. Il y a des kiri banini quoi. Ma milangi tout le monde dernièrement. Bon ya bekiri na kokota mamwana te. Te bekiri nini yo yebi barana te. Na bekiri te quoi. Na bekiri te. Na kokota mamwana te. Tina banga tina bekiri. Très bien, mais moi refoulé auto ça la matro awa tout le monde pina batte belé bazongi qui ba refoulé ba on ba outi Turquie ba raison ba refoulé ba on mingi les années. Ba raison ba refoulé ba tout bande kuna biso za les bosses ça non illégalité kozanga mukanda. Et même à télé, on a une année, on va te belé ba ne ko négligent parce que ba to katsa na biso mai. Mais to mbo ko mabe ba musu ba komi ko gete. Monsieur za neni
na pesi yo confiance na pesi yo mbongo nanga OK na pesi yo mbongo nango bisenga mukanda mosali nga ba aventure obisinga mukanda na raté yango mende kuno congolais oui voilà misupe zalaka ozana mukanda OK renouveler ba boyo pesa yo parce que ko renouveler mukanda dépendant ce qu'on a immigration voilà OK renouveler mukanda ba boyo pesa yo donc ba tiki baza compliqué ozana pena un sur 3 fois OK renouveler katemba boyo ba pesa ba raison na ba mwana esenga soit to bimaka okotaka ba biloko mabongo ba misupe zalaka zayina mukanda na ye abungisa ngo pe misupe zalaka kiki misupe zalaka pe kazayina mukanda ikata mai abwaki mukanda soit atikela kingo mutu na bungisi tonga luki mukanda eza suti akoy mamo illégal moni OK donc batutu ba refoulé bazate ke batu bazangi mikanda ba misupe ikata mai sali ki simbi te akotena mbila est compliqué manger bazongisi mais quand même au bazong sanyo sona o bakutana mbila bakangi bazongisi mais ça pe batebele na bango ebele o bazongi pena mo ba forme mo nini basaka ndeni so bakangi yo après batindi mutake so bilo na yo o bazongi so bakangi yo biso nde ba mbila soko otambula ndenga kangelo ndi pa bazongisela oza so na temps ozonga palete mais na kumba oza na temps obenga obengi famille so to bengi pire na yo ya ni na boye balenga baplan nga tikale boye parce est-ce que c'est nga fukuta na mutu aza mutema malamu OK okuza na mbongo na palin masa na pardon ya edinga na langa na palin zombongo wana garder ngango est-ce que c'est nga mutu nini oyo pesa confiance wana parce que ça na master belé pas zongi bi msu katika 10000 na palin même su pe 5000 parce que biso na tirki ba bosser bazar OK tirki ba bosser bazar na tirki so bi ko sepela te se ko kosi ko sepela ko zana mbongo mingi te atama 1000 na tirki ba monango ngana ba tumso ya tirki na eloko te mais 1000 pe 2000 3000 4000 pe 5000 akati pe mai pe na mbongo na tirki to sepela pona mbongo te ato sepela pona musala te ato sepela na mboka te ata t-shirt te o sepela nango parce que batumsu mona pe bana yangola asomba te ke cha sikate vie sociale les années ni nature bon vie sociale na tirki zakaki na tirki ba futa batuti il faut ça là on se sentir à l'aise parce que so sali to futa ndako ndeni au futa wifi ndeni au futa ko ndeni donc faut ça là pour le kabulo faut ça là aux hommes quelque chose au bikini dans quelque chose faut na kabulango pour ils apprendre au bomba surtout le bomba là c'est très important depuis ce loba salaire et salaire minimum na tirki za minimum salaire minimum na wana na ebité on a évité parce que ba bulu musunga pe na salate maintenant comment na sa baza mimi na sano Congola pe sera des formations na ba style belé voilà donc salaire on a bien to zo mo ko sentir un peu à l'aise bon na micho ne ba salaire mati voilà mais le bossine ba no futa ba $300 ba 400 mais no dépend de pe na ba coin okuta pe na masa no mubaya kala azana ndinga mboka abimission na cop mo boy OK mais salaire peine ya batutu na ba futa batutan ki wana éviter ba jani za rakoko un peu à l'étranger boy masa no bande ko silo ya mamugeza awa okompa kangelo chomo ebele ebele okompa na mboka pena ke masa omokima kimayo ba play plan tous en pena ngola awa sentina ki ya otiki na ye o l'accès cop yambi na tikiza rati ezaki mutema mabete mais ezaka ndenge to kutila G OK mais ce qu'on a ba mutema na nga oyo na limité parce que loko sala ke mutu na zoma décalance ndenge mbuza na mama palin parce que na tirki na limité ke mutu moko ya na vana na palin de seko na seko za kaza ya alongba komi kuna ti ye mo beta ke maître azu palin na yemoko c'est que ba jona to ga rappeler za temps sous mois de ya 3 ya 4 5 ya bafuta parler moko banini oui ngapi na vanda bongo abeta ngina panete no vanda na bayaya na vanda bongo metema na yebeka ko buma mwa kisangala OK na beti ata on a sali on a na panete parce que mutu mo faut na conscience biki na seda inani na mboka inani déjà ko sunga pe da famille ko tina pima 50 ko tina pima boye ko bomba moni surtout au bomba là c'est très important parce que mbongo et ko résoudre des problèmes tous en mama samsu bakanga bango eloko ebimisa na cacher za ka mbongo baluki avocat bapesi avocat batiki avocat sambi pone batiki mama samsu bobeba na papa ndako na butono bimoke fasi msu na hotel atongo zi parler nao
Voilà là. Mon donc bon ils a vraiment important ba ya tout bon ba là. Naza nga sagité na yu na relaxa nga bino makamambuka te parce que ça baza expert ko le kanga baza. Moni aibi mboka ko le kanga baza. Parce que nga lubana nga langi wana ti. Ça juste ka bomba flash pour nous se défendre. Ya mambote pe ka mambote ka vite fait mais ça na bateau pena intégré à lobara la ngone ti masana mo FIFA. Yebina lobara tir ki banini. Nana suna na tonton na mbuwe ya Joe. A lobara ngo fort ya Joe. Ah mais Vewana ya Joe aidanga fort. Papa. Azwayo. Amemuna ukati suti amemuna supermarché apelo basket akabelo soula bodame Joe Lali ya Joe big up. Très bien. Alors sika ezaki plaisir na biso po tozana na plateau oyo. C'est important toyeba réalité ya Turquie ya mboka Turquie comment est-ce que ça marche. Aujourd'hui so ba biso que non na Angola na Turquie on préfère vivre na Angola to na Turquie. Bon, moi, ce que ça un peu impliqué, ça na deux façons. Ok. Batu msusu na Angola, ba vivre mieux que batu bana Turquie. Ana makambo na ye, ana boulot na bien, akenda ka tiki obeta to. Biso ce connaît ngani na bunga lingana ngama fresh lingana ngama ndenge mo bu. Akenda tiki pour lukala na binda puma stemai na parce que lo benda ngala tiki. Correspond na ko. Nele mi mangala tiki ezaka ba photo ba yaya. Zanga na boulot, na ta sko de logique, ba ya Brésil. Bana bango bien mais pour ne je pas ya te la mona ski ba ya ti kisko indusa banini ya osakana te tina beta na kuna ina beta kuna na koma vi banini na comprendre ba réalité mususu mais na Turquie soko oye pena na bit tout ça quelque chose au sala les abat musuba koma le na Turquie ayi pona que grâce à komi lolo le na tonga yi katama le na tonga yi ana Grèce bat musuba na Turquie pona lokala azupelar ezaka ko banini yo luka na grâce à nzambe ezali kona et puis voilà donc différence na ko pesa différence te. OK parce que batu na Turquie ba varamier batu bazana Angola mavana na Turquie batu bazana Angola varamier et batu bazana Angola na Turquie plutôt. Okay. Donc ça dépend des cas na ndenge mutalingeli mon par rapport il y a un comportement négatif oyo osali observation na ndenge na yo ndenge ba noir o nyoso baza na Turquie. C'est-à-dire ça na nationalité nini le yibna net mama bemingi. Bon nationalité nini bemingi za ba Nigérien. OK. So ni omo kanga ba banoko boyeza ba Nigérien to ba bandi mapomi parce que bon ba yibaka. Ba ko souffrance te. Nigérien ko sale confiance. Nga sona nga lo saiza Nigérien. OK. Mais ya zo linga alinga gagner ka plus pour les cabines. Mo sale musala kitoko. Allez là peu fort. Vous avez bien. C'est un esprit d'exploitation. Vraiment. Quoi. Alinka exploiter, il a gagné plus. Mais bateau na mona bazala vraiment honnête na noir, ils a ba sénégalais. Sénégalais a vraiment la discipline pena. Donc surtout les bateaux baza pena posé. Bakenda barté. Ni na yo kaka ba sénégalais musu basala ba copie ya ba sisi ya mo ba mafia. Ya ba mafia. Mais non na mona te. Na silence. Mais non na mona te mais ndenge pena honnêteté ba sénégalais ba vraiment honnête. Biso ba congolais que tout comme ko dépendre na ndenge ya mutu. OK. Ça ba congolais beli baza pe honnête baza logique. Baza. Et puis c'est le pas ça les beaux, c'est ça ba ça les beaux. Baza logique. Surtout ba tonton na biso ba ça na ba cargo. Voilà. Alande cargo ba vraiment logique. Ba Crispin, Boss Crispin na biso mbote ba vraiment logique. Donc ça les entreprises na ye engagé pe bande ko na biso ba congolais pour ba aider bango na moi quelque chose. Baza vraiment logique. Mais bato baza un peu moi zizani ils ba Nigeria bon pena baza ba comportement mabe ba Camerounais pe aussi bon ba sala mo ba Giango voilà mais ba Congolais ils dépendent de donc na mboka nyonso to nationalité nyonso ezaka pe na positivité na négativité voilà donc tout ça ba peuple nomade les Congolais pe tout ça ba peuple nomade pour dire que na histoire de tangela depuis antiquité. C'est-à-dire, à l'histoire, il y a plusieurs aspects. Mais l'aspect le plus important dans l'histoire, c'était la vie de chaque jour. Cela veut dire, le peuple nomade, chacun de nous, à l'Ukraïsika, on allait bien, on vivrait bien. Alors, ils avaient plaisir dans l'histoire, on a sika, na plateau, oyo.
Donc ça biso bien c'était mai to vidéo na biso to comme na sous quand même to téléma pour tout ça na biso car ne to ça la émission oh et ça parti oh ba tout ba sepela nango parti bien to la ti bien to ça l'émission fait bien ba va comprendre quand même et là on a ba ça sur sous ça pour na on te tinga question on te ba bolingo to ça là a question on que non na parce que ya ba vrai ou faux ba nini quoi et là on a ça ba fille conseil biso ba noko to travailler fort. Ok. So lingi tonton mon a sali au plaisir, après si on monte na lokata mai. Ko négliger été. Soit tu ebi ko zana mbali mon boy. Azana Schengen na yebaka yo mais na tsaki posa na noko mon boy. Il c'est vérité. Parce que ba ebele ba regeta aida mo si mon boy. Akenda ça va avantir. Biso ba noko pe na part na biso pe. Oko ba ko yedo pa tantini mon boy. Akenda OK, obosa ni donc. Ba noko to bosa na babola muti. Mboka na toza toyebi ndene to vivre tambo ngona zate mtatambola na mutuka zate. OK. Donc toza ba noir amitié batambola na mutuka toza vraiment bien te baka ko se ko batela vraiment ba relation surtout sur bilingo simbité. Voilà. Te ba ko batela vraiment ba relation ça va bien. Ah papa sika ça les biso bien bat no la na biso na sepe no makasi. Ça dit awa biso nde makambo awa biso et c'est ici batutu banolanda biso bayebi réalité ya Turquie ningi ka elizalaka quoi so monique to lati bien tout ça a peu bien pour tout ce BCB c'est pas ça mamba bien la bière tout ça BCB c'est un peu sur moté David Lukai hein David Lukai Davido na bien ko bongo na villa de Viana na peu sur moté merci ici les amis on a papilema la bière toujours alors sika vrai ou faux que misaka madame mboka ngako mabet sekiti nayebi omoni wana mboka ne salinga angolais salanga déjà et salang angolais na formation na tikisco pesisco figure de style voilà parce que na ke ensona angolais na lo sala pantalon susu na ke pataya to nyongo mais na tikina kutia na ngo izini. OK na bi na tuma boye de na lo madame mboka na ti parce que salinga bien salinga tonton voilà na kutia na batebele donc grâce pena na mboka na pene pesa mi do sala nyata ki na Turquie voilà na ko bo madame mboka na te parce que non na to pesa ma ben mboka te to ki na biso ba réalité et na tunayi ba vrai ou faux na OK nango ouais vas-y na ke nanga ouais vas-y kena vrai ou faux que Clay sika c'était mai na mboka Turquie malgré cop mais vous en peu bouchu ya ba maman Nicolo wana te cop na sala ngoti vrai ou faux non coupe na sala ngoti parce que batebele nga dasi bien na TikTok bien na TikTok na présenter vraiment besquise na pas famille copine nga OK famille Katika je suis vraiment désolé na maso le kaki maso bien na TikTok butu parce que les gens batanti mususu yimo pena ya ko approcher yo qui na sepela na yo boy tous ensemble mais au mona bina ki la lingité c'est vrai ou faux c'est faux ouais c'est faux ça la copie on a dit parce que nada quoi faire nakata ba te jusqu'au baxi pesa ngani ba million toni parce que nazora dama mukionza mapesa vrai ou faux la copie no ya coiffe au simba ba mitu ya bataminene ya ba patron ndinga ta ya ba Turquie wana ça dit au pesa rasima quoi bayaka non c'est faux et na go sa ngote ya solo papa biso bina toi si ma pene tirer tipena donc on a détenté jamais on est à cop ba yuma papa OK to sa ngote vrai ou faux ndinga pika ya ba cop na yo ndinga Turquie utika ba masa na yo jamais azatinga na garçon mo boy bato ba idanga trop na vie ouais on a pena ça toujours à sincère. Très bien, merci pour la fidélité, merci parce que vous avez connecté au Landabiso. Alors si quand on a dit que batu balanda rayo batu alingara trop, parce que ba moti nenga ba dédicace pour ne balanda biso ne bandeni de moshi ke na biso quoi. Merci beaucoup. Bama surtout bolandi biso. Donc frère na bino yeyo. Ba batika na mboka. Courage toujours maele. Maître akufa zo baté. Biso ba yo pe to betima to koto pe maele toujours. Objectif te beloni to du kana vie to za ba jeune ce qui est place be beloni no sala
parce que vie en a bouillonté auto comme le yango est là et rattrapé. Voilà. Donc ba master belé vous avez vraiment maïli surtout Bumba Mbongo. Ndima ki moi ça ki mayo, ndima pas bien ko kabarati. Mais Bumba l'art. Donc voilà. Merci beaucoup Navenanga Ange Angelos les boss. Ouais. Je kabinanga balar trop. Venanga alinga yo trouve vraiment donc oui danga trop. Merci beaucoup na Jérès de Bouté les Massananga. Merci beaucoup na José Katika. Olamba fort. José Katika na copine nanga. Ya solo. Olamba danger. Mais ouais. Ah, Olamba fort. Merci beaucoup José Katika. José Katika. Katika. José Katika motema ya classe sika stemai. Tarando sala ya moni pe bari ka kwa miskel bani. Nazali ya kovanda bobule na mukuse tana telemi na l'équipe tout na mulai. Ah, le savoir n'est pas jamais. Ingénieur de guerre ngoma maile na maile bakanisa ki bakomi mais babandi ata ko bandate. To limisika ka 5. Na sisi no boa ba. To limisika 5 idées. Na boa tamo tonto. Na vouloir vider déjà. Na vider te. Wala zaki côté ba mère bani no sisi na futa nyongo. OK. Ah, take bango bani ko ça peut bien quoi. Viviane Katika. OK. Merci beaucoup. Viviane Katika, merci beaucoup. Cécile Katika, à niveau Bakini, wana mère nanga Gampete, Ganter, merci beaucoup. Massa nanga Dezo, Mbila, Crespin Dembélé, Mbila, Jerez Kazi, Mbila, Narobo sana raté. Massa nanga Jansimi Ngoudi. Tala ezaba massa tala. Ezaba massa msuna viko bataya ka tala. Massa wana ro ah Jansimi Ngoudi. Na peso pe mote siko zali. Moi ninga kata suki boy. Jesko asko meke nanga. OK. Ndoki. Masananga Jansimi Ngoudi, Jordan Boubou en partenaire. Obi que Jordan pas idanga fort. OK. Mutamimanga na ville ya Jordan. Ah, Dizamboka. Dizamboka. Ah, Walter Boubou en appelle. Walter Boubou en masananga Kenny Bilele toujours d'attaque. Sylvie Ombane. Mambota trop. Après Sibini Mambota trop, ma c'est bien qui bosé belé, mais nabi que prochainement toko. Voilà, à la prochaine, à tout à l'heure, ciao. Votre concert, à tout à l'heure, ciao. C'est-à-dire, vous avez déjà rebongama pour vous dire au CP la quoi. À tout à l'heure, ciao. On peut s'abonner des rendez-vous on a pour maman kasi ali quoi. La pesi batutu balinga nyonso balinga Miss Girl Mbote batu balinga émission Awa Biso. Faites déjà vos réservations, c'est-à-dire benga biso to planifier pour les gars Awa. Vous avez aussi besoin de faire de publicité, c'est-à-dire tout le bel magasin, tout le bel boutique, c'est-à-dire aux en fête moi ya mariage, n'hésitez pas de nous contacter. Et puis la maison GSM Pro, azo proposer bino déjà dès la semaine prochaine, va filmer bien dans la maison de production GSM Pro. GSM Pro, Georges Chimba Miss Girl Production. Je vous propose de nous filmer bien la semaine prochaine avec l'ingénieur et avec l'ingénieur de Guerre Mangoma, Mangoma bien pour Maïle na Maïle. Na PCP Mbote na Batonia sur Balanda Biso. Alors, tous appels production, c'est-à-dire il y a des clips, aux musiciens, aux musiciens gospel, musiciens nyonso, artistes, aux besoin de lobela, tout bas lobela yo, il y a ka awa tout ça la contraire, na bambo amiki au tourner ba clip, il y a bien kanda yo mo pour limiter. Na pesi nyonso mbote bolinganga, ça dit botika malamu branché puis connecté. Dizamboka, à bientôt je serai à Kinshasa, dans Ozana Patel Kamunde les 3 fois carré, dans Ozana merci le docteur Patrick Mpeti, dans Ozalana mon vieux Skito leader 112, dans Ozalana Mireille Polo le sponsor, Bozelana Kanamite dans Ozalana. À bientôt ce sera mon anniversaire le 10 mai. Nana mona mélodie, ça la vidéo sur linganga et ça ngara bien. Dans Ozela cadeau na bino, dans Ozela souhait na bino. Quant à moi, ngai na bino, rendez-vous à la prochaine. Beaucoup na yarabango awa les arabiso. Pour bato tout batala ngande batala bolo masa nga balo ba masa na biso. Baboti balo biote, wana pena mwana biso. Tant avant de souber ba collègue ba benga ba bité, o wana bomona na collègue na biso. Ça dit ba fan pe ba bité, wana pena artiste na biso. Surtout toujours to sang sango nyonso. Et comme moko awa biso. À la prochaine. Awa Biso. Awa nde biso. Awa Biso. Awa Biso. Awa Biso. Aqui somos nós. Awa Biso. Aqui somos nós. Awa Biso. Avec tous les 4 coins. Boulon des Andes Koto. Awa Biso.